L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika na kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul Nazaraka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara moninga na yote, Papi Gen. Nazara moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote, Papi Gen tolobe la vie? Nazalaka, moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi bino mbote partout, bokolanda biso na tolobe la vie officielle. Voilà, merci na bino nyonso, merci na bandeko baza kobenga biso partout. Merci. Tout ça musalo rapo na bino. On a le bar à chaque fois sur moni vidéo na biso partager et puis sur nous nous abonner na biso te abonne-toi, ils sont gratuit. Tant qu'on s'abonner en goyo. Et merci na bao baza déjà abonné. Bon continuer les sous qu'on s'abonner belé. Léo nazana madame, on a mis na mbara monsieur. Léo nazana madame moko, elle va se présenter beaucoup yeba na yambi nani. Vraiment c'est très important émission oyo. Benda caméra, soit na téléphone ceux qui ba écouteur, soit na écouteur tiens bien réglé pour comme rambo tout le bien c'est une émission spéciale pour na biso ba congolais boyoka makamuni ni ndeko na biso moi aussi ayeli biso maman mbote papa ah oui na c'est peu ko yamba na yambi maman na oyambi maman Koni Mireille Nzeba. Maman Koni Mireille Nzeba. Ok. Ah, maman Koni Mireille Nzeba. Yo est-ce qu'on a mis la maman Mireille, maman Koni. Ah, Okimi maman Mireille. Les gars maman Koni. Ok. Koni il a qui c'est d'où je viens. Ah, ok. Et puis on a accepté ba origine. Voilà, donc c'est maman Koni Mireille Nzeba. Dans la yambie de Tolobia, tu as moi 2-3 petites questions ya ko tunaye pour na boye baye na yambi nani et tout. Alors maman na yambie de l'émission de biso Tolobia. Tu as rappelé biso hier moko. Oui. Tu as la biso le bari. C'est que là pour na musala bozo sala et puis pourquoi pas au lieu que bosala ngo awa ça veut dire que beaucoup sala ngo na ville ya Kinshasa. Vraiment pour na kolakisa pe bande kuna biso batikali na Kinshasa musala vraiment na façon le lingue bozo salela parce que la façon le bango bazo sala eza bien mais eza vraiment avancé. Ngai nazali candidate ya ville gouverneur ya Kinshasa. Voilà. Alors Oteli Baya. Na Oteli Baya. Voilà. C'est qui moi déjà votre bande yo koka parce que c'est vrai vous êtes candidate au lobby aux au Tchelibaya mais est-ce que vous koka mutuna na batuna kango mama te parce que maman mutako mbaraze 9 mois et bimisaka papa
ça veut dire que maman akoka. Maman akoka. Maintenant, bah place c'est à moi ébélé. Bah ministère ezali, députation ezali, bah député provincial pe bazali, bah bourgmestre bazali. Yo poni kaka côté pour poni. Na poni cause la candidate à gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce que naza mwana ya kin na botama na Kinshasa na 1975 na hôpital danoise oye comme le clinique chinoise depuis kanga na botami. Ça veut dire bien que tant que bande comme sous ba cousin ba cousine ba qui koya kota la biso na Kinshasa parce que quoi envier biso. Ça veut dire que ça ne tondire ba na poto. Mais ils a Kinshasa où ya leloti. Ça veut dire na lingita on a zo même bana na la prochaine fois na Kinshasa. Ça veut dire que ba mon différence. Ça veut dire va se sentir bien que vraiment mboka maman ya biso et ils a vraiment kitoko makasi. Si vous avez politique en mboka na biso parce que politique en mboka na biso ezala politique, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a s'intégrer dans la politique en beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que si nous avons fait grâce dans mon conseil Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Ça veut dire bien que c'est la rupture dans la politique ya kala, na façon ya kopesa ba congolais na ba congolaise facilité ya kobongisa mboka na bango. Mais rupture ça là mais pas vraiment complètement. Pourquoi? Parce que tozana nous la banto baza wana bazo penser na congolais. Bazo penser na bango moko. Non, ça veut dire que nazo bangate. Parce que les Congolais, ils ont posa, il y a des mamans et des papas, ou ils ont passe, surtout les Kinois. Parce que ceux qui sont dans la province, ce n'est pas ça. Ils ont des comme ça. Ils ont des Kinshasa, c'est comme si on a payé. Ok, Katanga, ils ont le Congo. Oui, Kinshasa, c'est ça. Bon, c'est vrai que vous avez candidate, mais et puis campagne non de bandit tout le banc bien, mais le gouverneur va l'équipe moins ébélé. Le gouverneur va l'équipe moins ébélé. Changement mon côté tout le monde a été, mais est-ce que ceux qui les louvent vraiment? Tout le Banzambe a sali grâce au commis gouverneur de la ville et province à Kinshasa. Est-ce que tout le monde a vraiment changé? Vraiment, papa, merci mingi na mutuno toninga. Ce que Nzambe a sali grâce na commis gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est que ça fait que comme Kinois na Kinoise bako senga na kindete. Ouais. Bakosenga kena kindete nazala wana pona sala mosala et puis na kosala Kinshasa exemple ya ba province mosusu. Ça veut dire que bakozwa exemple ya ba province mosusu ndelo kona kosala na Kinshasa. Et ce sont les timos de oyo sala oyo sepelisa oyo ilo ni sala po sepelisa ba po Kinshasa eza na ministre de l'Organisation, et ça dit boulot, et là au moins ça la matière, jusque là, ça dit bébaka de plus en plus, ils ont bébaka, ils ont bébaka. Alors là on y est au sala, ça dit imagine au sala pour au bon c'est Kinshasa. La la magie, parce que imagine la magie, mais oui bien que campagne n'a pas bandit. C'est que ça veut bien que ceux qui n'ont pas eu le programme, oui bien que les candidats nous sont bakoya koyiba projet nanga na façon ya keno bakoyiba projet mais bakoyeba ndenge nini ba osala. C'est ça na façon wana ya kel
et loko ezali ezande yaki député provincial oyo bakinois na bakinoise bapesi confiance bapesi bango mandat ya 5 ans bazwa bango en otage te ça veut dire ntango nazwa bazwa bango en otage te na façon yaki vraiment baponanga mpona aza na projet oyo ekosunga bakinois kopesa bango misala ekopesa fierté oyo tozalaki nango kine kekine quoi oye kosentir explique. C'est pour cela ceux qui vraiment badéputé na biso na confiance oyo bakinois na bakinoise bapesi bango bazwa bango en otage te batala te ke non naza mwasi non naza mwasi et puis ceux qui na se présenter ça veut dire que namoni bien que nakoki nakokoka osala ebele bapesa bapromese oyo bakoka koréalize yango te ebele mpe bayaka boye mais lelo oyo bazwa eloko banda koluka mais ti lelo changement moko esalamaka te est-ce que yo mpo kozala na ka bato wana mpo ebele baya yo mo te so déjà bakomi misatu mine 10 11 déjà donc c'est que eza pluriel alors sikoyo yo mpe lelo ye c'est vrai que gouvernement c'est-à-dire kibokonzi ya lelo ezomema biso na bandenge moko boye mais est-ce que ntango yo ndenge yo koti boye likolo wana kolandaka likolo wana te ngai naye kopesa promesse te naye kosala mosala parce que ata nakei wapi nake na amérique na asie na europe naza na bisika moko oyo soki na pose valise nasali eza kinshasa eza congo ça veut dire que nakozala na ville mosusu te wana kose sentir mieux ke kinshasa yango nakopesa promesse te nakosala mosala ça veut dire bien que kinshasa eza neti ndako non je dirais quoi mobali tu vois ah ovandi boye mobali yango abalaka basi bayebaka valeur na ye te babalaka basi bayebaka valeur na ye te yo tali place ovandona mobali oyo basi oyo banéglige ye boye baokomisa ye boye ngai afona azwa mobali oyo mpo basi oyo baleka barecrute eza nde ngai tokoyeba ta baprojet na yo moko projet na nga moko oyo nakoyebisa yo pour ne pas citer mosusu pour ne pas citer oui au moins par exemple ntango bozoyeba bakuluna ngai kombo wana esalaka ngai mpasi parce que bakuluna wana baza bana na biso nde toboti bango en tant que baza bacitoyen congolais kinois et kinoise yake papa moko te atikali kopesa bango chance tu comprends mais maman nde moto ayebaka douleur ya mwana mpo ye nde moto akombaka zemi c'est que ça veut bien que nakopesa yo 2 ans te nakopesa yo 1 année bazala bakuluna te parce que baza bana na biso tokozongisa bango na nzela donc un an bino sisi na bakuluna nga nazocroire yo bato bakolanda biso bakocroire na yo vraiment il faut bacroire nga normalement soki lelo toza na président Félix Tshisekedi Tshilombo toza na maman ministre première ministre maman gouverneur ça veut dire bien que tokozala on dirait basa bambanda mibale nana ngo kosala koleka moninga ça veut dire bien que soki nzambe asungi na komi gouverneur vraiment président na biso azala satisfait ntango ovandaka botali bagouverneur nyonso baleki ntango ovandi ozotala bango nde baleka mpo na yo omonaka basala mwa baerreur ebele mpo na yo baerreur à réparer ezali
Nami tunaka est-ce que balala kana butu. Tango mitala kana kita Alex Bembenga ba Congolais. Tango mona ka Congo, tango mona ka kin ndenge zo koma. Tango bazo mona ozo kita na aéroport. Ba policier baza na aéroport baza ba mendicité. Ça veut dire que nous sommes pour senga. Est-ce que vraiment ba mitala ka balwa avec bazo sala musala? Maman, vous savez que mon combat est pour nous, oui. Oui, bien. Yo sambela wapi? Namona Basilo. Basilo. Ah, vous sambela pas. Tu n'as pas Basilo? Oui. Ah, ok. Mais quand même, vous avez confié Penzambela Makamunayo. Yende mtazali bosona nyonso. Ça veut dire bien que les bosso est allié nasima les peuple congolais au bazana a besoin ya qui bala muki na tongo peuple kinois. Oui, et ville de Kinshasa ndé où vraiment bazana a besoin comment un changement. Voilà, message de relance les lona ba kinois au Rwanda biso. Au comme c'est pas dire ça net jusqu'aux face na banaki. Message de relancer par là. Message on a lancé na ba kinois na ba kinoise ezali aki nazo banda d'abord le peso na ba député na biso provincial. Vraiment ba kinois na ba kinoise ba pesi na confiance. Bota na façon ya ki ba oyo ba diki na mandat o uchikoleka bazaka 9 ndio bazongi. Menga eloko nazo senga bino lelo na façon ya ki na ko travailler vraiment na bino na partenariat na façon ya que bozala les sous na souci ya ko me pesa souci ya que est-ce que vraiment il faut na ça la campagne pour ba voter non ça veut dire que ce que pesi ngai occasion ya que na comme gouverneur ba congolais ba kinois na ba kinois ou ba pesi bino possibilité ya bozala ba député provincial de l'eau, ça veut dire que ba possible là parce que la façon autre ça la musala na bino franchement et bozala na associé comme ça la dit nous sous les alliés ba kino bango moko bosambela nzambe ya ba oyo bo pesa ki manda bosambela pona bango qui bazo lokosote on comprend ba salela kimo ba salela te ki fanatisme que parce que ngana yebi oyo moi so na yebi ete bo sambela vraiment nzambe na façon que manda o bo pesi bango et sala musala nango ça veut dire ba ponanga ba votenga ba pesanga mandat ya gouverneur ya ville de Kinshasa ça veut dire que Kinshasa iko changer ça veut dire bien que toko sala iko zala te que ngana zo sala o sali o lamuki ok kosala musala ça veut dire bien que vous allez o to bambon ya ba mindele ba enango non congolais moni mukile Kinshasa est riche ce que vous évitez ville Kinshasa est riche et le sokinga naza iloko nga naza na ngolelo eza mbongo nga nazo na Kinshasa ça veut dire bien que nazoya nazozo akwanga pondo mbisa kokauka nazo mona Kinshasa nazo akoteka na poto yango pesinga eloko nyonso nga naza na ngo ko ba na télévision te mais pona ko lakisa bien que na Kinshasa eza ville riche nena osala na façon ya ke non ezala te o non ba indien ba ye ba chinois ba ye o non biso moko toyebi ko créer richesse ya ville de Kinshasa parce que vous salinga eloko nga nazalelo et puis nazo pesa vraiment merci mingi na ba mama oyo naza ko travailler na bango oyo baza ko sala ba kwanga ponanga ko tutelanga ba pundu ko tinelanga mafuta mbila ça veut dire oyo nyonso vraiment naza ko travailler na moi en collaboration pona koma eloko nga naza na molelo et puis bango peut permettre batina bana bango na classe ba kende liboso d'autres bagi yo ye konginda na politique te ye konginda na politique na sina ngindi ouais pour faut te baser avant parce que
Tant que au monde bleu surtout donc ça dit yo ko ngi dans la politique té. Na ko ngi dans la politique té. Au sala ni na vie. Na sala ni na vie na chef d'entreprise. OK. Naza chef d'entreprise, ça veut dire bien que je sais comment créer la richesse et comment les gagner. Ça veut dire politique, il fait de la politique. Mais bah il veut créer richesse et la ville. Et façon qui a une chose qui bah député toujours provincial parce que bah kino na ba kino ça c'est pas possible en mandat. Botala lelo soko ke na kin na ebité yo nga soko na kin c'est comme si liwa ezavaso na somote mais en tant que awa liwa ezana somo pipa soko mone bazoleka na mutuka ya ebembe isali o malini na nzoto mais na kin c'est pas ça. Qui ne sait pas ça. Ça veut dire bien que côté de mon boulevard Boye, 5 ou 6, et si tout le monde trouve ça normal, non, c'est ça normal. Non, la façon dont Bakino Bazo Koufa, c'est pas normal. Ça veut dire bien que Eza Makambo et Zol Kanamboka, c'est tout salité. Qu'est-ce que je peux dire? Mon l'air au Kinshasa, c'est comme s'il y a. C'est une chimie, usine toxique en plein air. Et là, surtout na ba mai au bazo mela, ba ji, bozo mon laboratoire au bazo sala, j'espère bien qu'on soit mon amour. Très bien. Ouais. Et tout ça pourquoi? Parce que boza na monto encore le belabinote na tête ya ville ya Kinshasa. Boza na besoin ya maman azala wana e pour moi, on a bela kana butu. Papa la mukakate, papa oyebi, akosite. Mais maman de mutu la mukaka. Pona ko simba est-ce que fièvre kiti ou ekitite. Ça veut dire c'est beau pesinga mandat. Il y a gouverneur. Oui. Ça veut dire nous la maman. Vous êtes contente d'engue ba nommer premier ministre moi aussi. Oui. Très content. Donc mécano ne peut pas la binona non. Oui. Pour vous senga on peut trop hein. Oui. Ndeba yo zo senga pour vous lier trop. Sikoyo biso to pesa bino mandat puis biso peut to kanga buto ta non ndegno parce que vous le bio no maman salaka boy. Mais est-ce que tant bon pesa bino beaucoup assumer hein? Vraiment to sambela nzambe si tout mingi to tiko si président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo na moko nzambe pona kozwa idée wana ya pesa ba mama lino natika ba mama basala obano ya bakuruna bazabana ba mama comprendre président comprendre na façon wana abinga bano soki ba baby na kokende na bali mwasi mususu mais mama atake yi akozonga apangwisi apesi mwa lipa na ndenga kobatama nde eloko président sali yango na vite mama bozala wana bosunga bana na bino président zana bolingo ya ba vraiment peuple vraiment ya ba kino vraiment alakisi bien que vraiment alingi Congo et puis alingi ba kino na façon ya apesi manda na ba mama bobo ngisa bana na bino campagne wana mponi pendant les 24 avril. Vous avez Kinshasa déjà, demain vous avez Kinshasa. Alors, vous avez côté aux autres qui sont trop, ils ont vraiment trop, on se les a marqués sur lui. Oui, il y en a un. Est-ce que vous avez que le gouverneur va avoir une solution courante dans le Maï? Oui. C'est la honte, on va se dire qu'on va dire courir, on va dire dans ce courir, on va se payer. C'est-à-dire comme habitude et puis biso to tikaka yango ti lelo ezaka oui bien yo ko aussi ça m'envoie obi ke mai ba côté musu mai ezaka te vraiment ça ba forage so ba forage ba bon ba forage oui forage alors est-ce que au gros appel solution mai na cause solution mai ne ya courant na cause pourquoi parce que ce qui est alité ce n'est pas que possibilité ezate volonté des athées volonté des athées. Obi que nous allons dans ma casse na Kinshasa. Oui. Est-ce qu'il y a une solution pour nous Mabumabatu? Na une solution pour nous Mabumabatu. Et bien pourquoi nous allons dans le Congo? Parce que Congo, ça veut dire commerçant. Ça veut dire qu'un homme d'affaires congolais qui moi a sombaka direct. Ça veut dire bien qu'il a sombaka toujours un intermédiaire. Na yebi yango pourquoi? Parce que nous avons travaillé là-bas international. Nous avons bien que les Congolais
aza na possibilité ya kosomba te mais nga nazoya surtout na travailler na bacongolais bacommerçant napesa bango possibilité basomba directement na producteur. Ça veut dire que ceux qui congolaises arrivent à consommer directement dans le producteur, ça veut dire à côté comme moins cher que consommer dans l'intermédiaire. Maman dit que tu as soka pour tout si ça n'a vu au UBC, bande de soka dans la piscine. Bande de soka dans l'anga, beau semble la makasi, na façon ya que nzamba touché le thème ya ba député provincial au PC mandat pour te pas se tromper. Yo fief nous a peut-être. Quand on est à côté, ceux qui ne Kinshasa, vous a basé où puis? Dans la Gombe. On a Gombe. Ok. Et bah tu veux bien vivre à Kinshasa. On est à Londres. Voilà. Le Basouga en Guano aussi, c'est aussi service. Oui, tout ça ici, il y a Robert César, il y a façon à quelqu'un dans le groupe qui est vraiment député provincial, qui a confiance. Tout ça, la Moussala, et tout ça, la fière de la ville de Kinshasa. Voilà, Bandeko, je crois que Bolandi, Maman Nabiso, il y a sa candidate gouverneur de la ville de Kinshasa. Comment Maman Nabiso, moi je crois que ça va aller. Moi je crois. Parce que, tu vas pas nini. Mibali va salir trop. Non, tout le monde a gouverneur à moi cité. Premier ministre à moi cité, tout le monde y a. Donc, na yebike a osala bien, na gouvernement n'est pas osala bien. Mais gouverneur à moi sinon tout le monde a été. Je crois que Maman Nabiso Tangaza aux affaires. Je crois que Rosala Penza, elle va bien travailler. Maman Nabiso te peut sur mon cocoso. Biso te peut sur vraiment ma bonne chance, te souhaite ma bonne chance. C'est plein de bonnes choses. Mais mon colango, dans le bon dans l'émission, mon colango tam sur la Kinshasa na senga une interview comme non. Parce qu'il faut tout le monde tout seul. Mais mon colango dans la Kinshasa comme on faut ça la audience, il faut remplir ma papier. C'est ça le problème. Pas de ça c'est ça le problème. Vraiment, on assure bien que ce qu'on a besoin, comme on a Annie Dalgo, on a besoin vraiment de ça, l'audience est belle. Jamais. Donc, il y a tout le monde dans la vie. Ça veut dire que dans le bâtiment que nous avons Annie Dalgo, ça veut dire bien que j'ai été dans une bonne école. Ok. Donc, ce qui est la porte est grandement ouverte pour nous et tout. Surtout pour la diaspora. Parce que, bino, nous avons besoin de bino. Photo ton embourg na biso. Na bino et longo. Ça veut dire bien que photo contribue biso nyonso. Mon nyonso fois aya à la kisao oui ayebi kosala na ville ya Kinshasa. Voilà, en tout cas merci na bandeko Bolandi biso nde na lobia wa to meka ko pesa nanu Maman Nabiso tango za okita na Kinshasa bana Kinshasa boyamba ye bo pesa ye ba voix na bino to pesa nanu pa bana basi parce que mibali lokuta les kinyoso mona wana bata lokuta na lokuta c'est vrai campagne bandité mais en tout cas ngai pona nga naïbi savoir naïe naïbi que en tout cas ça va na moto mo kanda zoloba mo ba douceur wazana azanika boy donc yeba que ceux qui te pèsent pena maboko to tikeli ville province à Kinshasa en tout cas tu as décidé. Merci beaucoup maman. Merci papa. Voilà. Restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel et partagez l'émission pour les autres aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous en avez abonné, ne vous sautez, abonne-toi, c'est gratuit. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés. Je crois que tu reviendras encore, maman. Tant moi comme aussi. On appelle sur la Kinshasa. Je crois qu'il y a dans la Kinshasa avant, peut-être tout après, avant. La période de campagne, dans la Kinshasa, on a payé des sous pour tout mes cassus qu'on soit bien. Donc, nous avons dans biso, partager l'émission. Et yebisa baninga mususu bazana Kinshasa, tala candidate na biso yeyo, biso photo voter yeyo. Allez, merci, bye bye. Mère Chantal grâce à Fokana Paris.
TMP Info Automatique. Jérôme Condé, Bendele à Genève. Feli Bomengoe, na Iron. Prince Munga, Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Basheri ya poto bachange modele. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane leki o mekana no mekola mama. Chéri na butu na loti yo. Lokute leki yo chéri ya munu mama. Talanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Basheri ya poto bachange modele. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya miso na kokate. Bomwane leki yo mekana no mekola mama. Chéri na butu na loti yo. Lokute leki yo chéri ya munu mama. Talanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. La Fireze na Yverdon. Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Combs Bamba le Montranon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, talanga na leliho, na motema na kole la sala ozonga vraiment la limité, talanga na leliho, na motema na kole la sala ozonga Sala ozonga e. Sala ozonga e. Vraiment nandimi te. Nga motema molembi se po ya kozela yo e. Nga nakufa kaka boyo mwana mama. Jean-Pierre Boukoutou Naki. Vraiment nandimi te. Talanga na leliho, na motema na kole la sala ozonga Sala ozonga e. Sala ozonga e. Vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lolite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Sumbu Bolingo no eleki tiamatowolo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabe na sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou, son, Chideric et Tamba, 4 saisons. Kangwa bomwana esi eleka kie Oni
banda lokola kake. S'il te plaît songisa bolingo po motema nanga ezose nye manda mandalala. Eske ozoyeba ndenge nazosufri nakamokolala oyo nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo lipasa nanga kade mama Anina na Debora yana sumbu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri natamwa kolala ndenge nazosanti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga soki moye ezali osalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimé Namokolanga ya suka ya natango toka mwanaki Liloba na nga ya talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba